Kita baza la maîtrise à bolingo tende le lobby hein car Dieu a tant aimé il a donné n'a passage dans ma case on se comprend et puis a donné qui n'importe qui il a donné son fils unique surtout qui on a donné à bolingo toi tu m'as aimé tu dois me donner ton argent on a bolingo boakeno ba 8 4 3 ce qui combien de moi ça quand même le contraire moi ça raisonnement qui mayo il y a sous-souté. Jeune garçon a dit fâche, a dit seigneur n'a bien, n'est-ce le roi en a beauté le belangani. Bienvenue sur Dada International TV. Merci à tous les abonnés qui nous suivent partout dans le monde entier. Je suis là, moi, votre humble servante Dada International, la réserve de la presse, la préférée de quelqu'un, maman Mokondi, ça qui est un bon William Maramokolo Moroté. Merci Nabana Poto, merci Nabana Kin Bumbashi, vraiment, ma peine Nabino et Salabiso, vrai bien. Le plaisir est pour moi de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission, plusieurs options avec moi, votre humble servante Dada International, la réserve de la presse. Le lot, Nasepela qui tout partage. Nabino si j'ai mon corps le quoi tous en akata mon kili du jour au jour nature réseauté abisso et puis mon kili zo pesa biso ba leçon moi ebelé ya mona yakina idée ya emi ya ton moko to me camper ko partager parce que nazanga mon côté na plateau oyo nazana Nancy Bassélé elle est aussi une consoeur azo travailler na Baraka TV je salue le patron Serge Kaembe ici à part à Baraka TV na nouvelle tendance Piazali à travailler d'avoir Nancy Bassélé. Donc merci beaucoup aussi à tous les abonnés aussi à nouvelle tendance au aussi opportunité à Hollanda Nancy à travers Dada International TV nazapi nande konanga artiste et comédien bino bibiso tous en double casquette. Je t'aime au moins à Kader le président mon yaya Kader de tous les jours de tous les temps je suis avec ton fils ici ton mec on peut discuter aux assises nabiso cause il y a infidélité et pas ya mibali ndé on ezana sujet nabiso alilo lelo to loba non mamba basité pour bato batali biso bato msubo rien loba oh te basi pe bazaka ba infidèle oui to ebike basi pe bazaka ba infidèle mais to ngi to yeba nanu vraie cause il y a infidélité ya mibali et utaka wapi parce que au monde mobile msuso bala aza heureux abala tom moi c'est moi ya kimia moi c'est moi ya soumise mais ok lukaka moi c'est moi désordre libanda moi c'est moi ya bitumba oui bate elo nini on luka libanda nanda ko servir ba otile na basani manikilikasa moi ça taché na benoir asokolié alambelié abengié ba kombo nyonso to ko benga na mokili mais au monde mobile azaka infidèle tout fandina Nancy Bassélé to bendina idée tant que basi pepe to leka apenzila na poto za peka na kata nzila na ya bolingo tozo kuta na peka na ba infidélité yango epa ya mibali to raisonner to koki kozwa compromis biso monté yango to yokani lelo to ya partager na bino o ezaidi na biso. Merci beaucoup à René Kabassélé pour le soutien. Merci à la grande famille Kandakanda qui me soutient partout dans le monde entier. Merci à ma maman chérie Top Kilo à Mboka Monsi à Zanga Génération. Merci à Christian Libandi derrière la caméra. Ayem tout aux années Lilo. Merci à Give Moke. Merci aussi au coordonnateur de cette émission, Diemundir Batonto Bonbon Noir américain. Merci pour ton soutien. Merci à l'équipe Mobile Télé. Nous, au bas tenir Bisso Compagnie. Zalaka Ayo Moïse. Il y avait un momi. Donc, mon fils Zalaka Ayo Courage. Ezaka kapusa nzoto eleka donc ndé na lobaki si j'ai na biso eza lelo to nito yeba cause ya infidélité ya mibali lokwa nazana na moi mobali pembe nanga je t'aime c'est un artiste et comédien quand ndé na oto ebisa bino to bandana na ye po bango ndé pena moso to tali pe bien c'est comme si pe bango baza à l'auteur ya ba séparation ya bama ya bolingo ebele et on a ngina yeba je t'aime bonjour et bonjour Dada International. Et salut na internet nya surtout Hollanda biso partout bazui temps Hollanda biso la saluer bango quoi donc merci. Par rapport à sujet na biso na ebité bato ebele ba hôtel biso partout dans le monde entier bato bana ba Canada merci na ba pasteur nyonso ba soutenir na ba prière merci na ba boni nyonso Dada International opina ba zapete ba zakaka wana pour nous ka sujet et puis ko yeba débat na biso le kanenge nini et que suka ndenge nini par rapport à Tom autopécie lilo cause ya infidélité ya mibali
pour nini mobali azaka infidèle et l'on nini salara mobali azala infidèle. Je sais que Oroloba peut-être vous un jeune garçon en balité nous a moins cité Oroloba qui vous a fidèle mais au fond dans ba mikolo vous en a ba sœur na yo vous a pita musuna bande ko no to pas maman oyoka ba lela ba lobela makamu ya infidélité cause na ngo d'abord eza nini. Ouais, merci mambo olobi thème non eza bien. C'est-à-dire les mambo biso to kutina mukili do biso pe to bandi ngo te biso pe to sukisa ngo te c'est-à-dire que to revivra ngo kaka. Donc tozaka na temps ya kubunda kaka ya ko débattre ndingo lobi et cause ya infidélité pa mibali. C'est-à-dire ngana ko soulever moi 3 points. Et 3 points, premier point zaka ki zaka non manque ya confiance. Deuxième point zaka qui manque ya maîtrise de soi, maîtrise et puis toi confiance c'est pas moi c'est non, mobali, tu parler c'est mobali. Voilà donc non mobali. Troisième point, isa nini balobani choix ma bé, kosali choix ma bé donc isa mambo choix. Voilà donc 3 points à soulever en wana et nabi pourquoi on a soulevé en non décortiquer on va comprendre pourquoi on a le bon. Ok, merci beaucoup. Le cas tous na temps à resolo là vraiment. Non, il n'a pas tout idée à Nancy c'est les sous anini parce que tu qui 3 points mon et le bas mais pas de la biso je t'aime. Na habité Nancy, bonjour d'abord. Bonjour de l'international, bonjour na Balandinion soya de l'international. En tout cas, merci beaucoup de confiance et fidélité au Pessarae, au Pessara biso et Rolanda biso partout. Donc quand on est là au loba, tous ala wana raté pour nous yambela nos musiciens banani donc tous ala pe wana pour nous porter moins plus na ba vie à batou na ba marambo ba komi tungisa manango disons dada si je oza kitoko makasi tellement donc pour n'en vraiment fidélité mibali eza ba point belé so ntondo tanga ngo donc eza débat moko ko silaté pour to kuta ngonde frère otoloba to kozana ngo to le kapé to tikango infidélité mibali premièrement ezala na nu mobali so akuté na mwasi o abi ko maîtriser té so té na mwasi abi ko maîtriser té deuxièmement ezala ka entourage so ça entourage mo ya kitoko té entourage mo ya bien té et ça la pe que mbali a comme infidèle et l'homme suna ko le infidélité mbali et utaka misusu pe utaka na fa famille mobala ko za na choix mo bo asala ki na yeto ele mo bo mwasi mo kalinga ki na ye kaka ndenge azaleli po mbem soko za ko za na mwasi mo sa tout bien té mais comme ça est calme mais à cause de choix ne moi sali mais famille balingi été maman lingi été bande ko balingi été ngo sala que donc on sala choix na bino bolingaki nde et comme ça penza mbali pe infidélité pour azwe loko ya lukakité. C'est un peu ça mon introduction il y a si jeune abisso. Merci beaucoup. Ah famille payée sous anakat. Bon le l'autre côté pena na kata ma détail ba famille mais par rapport ya ba point de vue na yo yo pesi to me camper ko fongola frère je t'aime au pesa qui moi 3 points na yo moko to lingi o décortiquer les biso ngata moi ndambu pour ba ta la biso baza na moi idée ba comprendre pourquoi au pesa qui 3 points. Ouais merci premier point na kino côté ya choix omoni eloko bo marabiso mibali et quand il bosse ko za bande ko na biso tout monde ba kana trop na kutana mwasi mo bo tam susu na ba réseaux sociaux on comprend tout na za na poser ko bala mo bo na zuba déception mo bo na bengi tam su mama na ngato ndeko na ngalukela ngata msu mwasi on comprend ba lukeli nga mwasi mais tam su choix o ngana ndo luka ya ngote na sala ngo ka ke par rapport tam susu ke ngamo na za na poser ba lukela nga mwasi pour na koma tam su limité et puis tu auras un problème mo bo mo peut pas comment limiter si tu comment limiter tout ça ba tout tu auras un thème jouer té bana ba ngwe belé boy. Donc comme tu mobile mozana ngo biso beto zaka nango ça dit tant to commune nanda ko monde to zaka na relation tant susu copinage to amitié et tout to vivre un comportement mususu so zu moi si au vanenda ko moko au monde peut comportement musu e bima rapé on comprend ça dit tant sur na Facebook to zaka so la no bien na wana point choix non non to ndo so la bien na réseaux sociaux to mona ni pe boyer et tout partager tout c'est bon mais tant to comme nanda ko no mona pena ki moi ça na bomba ki tam su poso na mo boya mabe. On comprend. Nanda kusuwa laksinga kiazan koye. Carrément mais ma biso na infidélité. On était ko rédiquer, ko faire voir ko la kisaye ndenge nini ya rozala peut-être nanda ko pesa ye ba oya zangi. Pendant un temps to vivra boy même na ki copinage moi je l'ai dit ata muto amusika so azaka mabe oye bakaka mabe. Ozomona. Pendant to za na ba TV to sala pe ba relation mususu ya musika.
tout le monde a pas na bato angoté on a peine to lo en vérité pour to les canate fait to kuta na ba relation libanda tout le monde a pété tom soupe aya kinte me bokabone la ka kuna pourquoi on comprend que mutu oyo le kuta tam c'est ça makasi na kata relation ba vérité a ko kolobate on comprend ba vérité msonde to mona mi ba lebele to kuta na mona poto mona a ben ngwa que je suis pas marié et enfin dans réseaux sociaux pas au moni ba publier à marié ozo mona ba bilo mo to kuta na bon mais bokaboni na mutu na ndenga musika tant bokutani na réseaux sociaux ou ma réseaux sociaux bino bato TV bolini makamba réseaux sociaux to ke non na bato to kutana na bon fara okoi ko éduquer été ko komisa ndenge oyo yo olingi mwasi azala oli okene infidélité comme ma maladie infidélité comme ma sorcellerie sexe et ma kaka maladie ba démon parce que ton ngana yo to sangi sinzo oui ton ngana to sangi sinzo to bike to komi mutu moko ba démon na yo ba komi yanga et surtout ceux qui ndeti ngana to a marié ngana to za ba marié yeba ke dia to partager ba démon c'est bon au moins so que joli banda mais famille là et bon si ko so libanda ya za na ye kaka yo mo côté pour au moni mo balo aza marié ceux qui mo balo aza marié aligni moi si yeba déjà elongola bolingo mo boy par rapport aux soins d'être célibataire moi balingio à ce que je suis célibataire effectivement ça célibataire et bah ça moi bolingo mo boy au cause de la lobby on ne sait jamais espoir ezali mais mon toi ça marié et promettre été au balosani on semble pas moi sina kufa on semble pas moi ouais c'est là on a c'est là par rapport à la vitesse à kine donc ba fille qui to ngai devant da thème ba fille belé devant da thème pena ba mbali benebi comportement ba jeune le contraire comme ça manakine so mo bala za marié façon moi si o lingela pe façon moi so luka ko kangaye donc on vanda na ye ko le comme balo za ko célibataire pourquoi bas musu balo baka que non balo za marié déjà bongama donc jamais ko mazonga azonga maboko pamba pa bikaza moi sina bana donc il faut luka moi jeune mo bo célibataire obimana bika atazune ete malambe fufu so afute la pe parler nanda ku alambe beta to pa mama olia alors ça donc ba jeune ba mo linga ba on ba mo koko bon ça l'erreur wana ya ko linga makasi ko komisa on marié sika lingi ke mobalo aza célibataire donc maman c'est là bon ça un peu pourquoi ba jeune garçon sur de 35 tikita ba za la maîtrise à bolingo tendeng na koloba mingi oui mingi nabi en général était même mingi pour na ngai vraiment majorité de 35 tikita ba si ba ko supporter bon te comportement bon ba jeune garçon ba kanisa peut-être ba excuse biso ba kanisa peut-être soka lingi mwasi mo ba vana mwasi ana o na bolingo bo akeno ba 8 4 3 ce qui combien de moi ça quand même le contraire moi ça raisonnement qui mayo o ya li susute ba jeune garçon na ti fâche ya ti seigneur bi ke na bien neti mloro anga bote ne lo belangani et le belangelo te za no ka mobali na nyonso za la responsable pongo na boko lo te yo fo boko la ngai ato la ti ce qui ninya na komonye tali donc et le belangelo te surtout la ti makaso ye pa on la ti makasi ba fashion mo no benga na fashion bo no linga ngote donc par là faut voir que ba fi ba mo ki ma on marié pour na moi calme mo ba on marié un peu misusu fier aux amis que pas aime sola na moi sandaku na ngai tellement que ba alliance comme benda basi alors ka soupe moi moro libanda te infidélité ka que c'est nini ezolanda o linga misa to minek donc to comprendre te pe baso baza bandako misuki ba pusamba na bango na ko bima libanda pourquoi on a vivre na couple mo boye pa week-end bo mbala puis moi se beta tour au petit tour ensemble to voir la famille pour voir bo mbela moi ça mika amu juste mobile o yo pe bon ko so bi dépenser bo na tongo sko tikani au ta niveau mbala memio oh bon so mataba ou et ça dit combien mbala par exemple au 50 50 au moins en grave mo calculer mbora minerval ya minerval la ba meza he ya bana so sko to no lobi no mona ke no yo changa ba malaise na tiki na ngayo ba sino bon de l'international au contribuer na sentiment muninga po eza yo ka chaque jour te eza yo ka chaque jour te ke basala ngoza jour boye sengi bongo milieu boye sengi bongo ya nzoto mama to kufa na biso to ya wa biso eza te chaque jour mais er mo sepeli nango obi pe bo meli na mbongo na yo er mo pe
masanga libande la raguke likoleka ya ndako na te yango ya chaque jour te mais na lobi yango ba mama bandako bino mo pe mo bimisa ba papa deuxièmement soki babali yo oko mo bangi dada ngati no simba nzete no simba nzete na kola so mba na ngalinga ko na biso mamba solo so mba na nga soki na mba na ngalinga kola so alinga do mona koko na mini na nzete na ngana mini donc moi s'il faut so mba na lingi so babali yo bacho na ndako okomi robe tina makolo fula ko kolo bate nzamba yo kaka lo somba bata ba milaite nzamba yo kaka lo somba bakanga foulard te donc faut ko mobile za bébé ata komi na âge ni aza bébé il faut se pesa mbali no air nyonso amona ko asika akia beti tour amonyo sika azonga boy ata ke libanda oyo omona bi moi na pas à la bibi za moi donc ozo mériter partout ozo na ndako mériter ki mama ndako ba que no place mo ba fi baza mbala complexé te bi que moi sina omona alliance ba fi na ba craquer fi on a alliance donc couple ana ezame ya ba CP na bino donc basi batika ko pousser mibali j'étais assis qui est à côté de si ba jeune garçon mais maman baiser à solo basi basi ko pousser mibali basi pesa mibali na bango ba changer ba comportement tout ba chona ndako komi mobange zala randenge pe batika mibali ya fidélité pour batika en tout cas c'est la jeté masisana boche sou mibali te pour mamba otolo ba awa apesi penda raison qui eza qui bino de basi ne boko misa biso ben fidèle pour moi si par exemple oui il y a un seul bien touché pour moi bien même sous na contre tant on le déjà qui basi ba comme linga même balé ba homme marié siko autre ne mobala batu zo siko supposons que oui au petit ba détail non na comprenez qui yo que par rapport que ba jeune garçon il lo dada auto lo ba que oh lilo za normal même ngapi ndeko bona jeune garçon sous na kuta na fille mo roboy quelqu'un qui azatam sous qui est célibataire confiance les andés mususu qui sono gide ya kana mutni mo boy e dimina mo ni na bolingo moi so abala ko ni mobala ndumba za be mo sa ndumba za late mbala ko za ba 6 5 6 et adala bible ya komango mais kota moi si ezala to ko luka moi c'est moi qui makam na boy la ba jeune garçon boko matina niveau ko ki ma dépasse ko ba mama ko ba mama ba boko la ko yango zo mona ba garçon mi ba ko ba PD pour ani ni ko linga ko boya dépense donc a mo luka ko makala ko a moi si do mo mbalo nga mo da mbalo ko envier moi sinai oh moi si yo komi ben bonné on photo pour oh mais après ça rambongo te mais a lu que pour me parler yo ben mi ba on ba PD donc ba jeune garçon trop convié on me convié même moi sinae ta de gros a fait ben ko mi salate a lu ka maman maman na mkolo okene wapi mama wana on me pese mon no bomba ma ebelo ko salela yo ba mana ba ko sarabido ba ko sabe so moni kena côté na zana parti ya bola na bino na lobi yango parti ko ya mabe na bino zana je t'aime le pas de azali souté azwa parla souté te boy obe mezani ndada omoni eloko basi ba bosana kanano donc moi ça tchana mutuka kende na zabu mobala na faselanga moi si mobala za supérieur à moi c'était faut tout yebango mobala za aide ya moi si ndemo moi ça aide ya mobala eza normal eza loin nature parce que lelo ba jeune fille ba commander nini soki na zui na lingio azui charge soka bota na kingani wana amamikio ake bota kuna na oana tamsu 3 bana mobo amamikio balamba ndunda so lingi so linga na mati mais na bibi erni oza tozaka ezaka aide ça dit ngana osipote na moment où peut na kokoka pété mais siko sona kokita ko luka homme marié po bige kuna zonga maboko pamba te ozomona au moins ke bino basi boti na biso na infidélité mon boy je t'aime bible lobby hein car Dieu a tant aimé il a donné na passage na makasi ozo comprend et puis a donné qui n'importe qui te il a donné son fils unique. Surtout qui on a donné à bolingo. Toi tu m'as aimé, tu dois me donner ton argent. Fils unique nous a ndakunayo, bambongo nayo, divante Christian Osekanga, mitukanayo, c'est ça. Ton fils unique est un héritage aux anneaux. Il faut payer ça. Jusqu'au temps où on paye ça, na mutu na ozo na ça. Ba jeune fille belé ba komi ba chel ndaku baza. Bachela mopono baza, bachela Facebook baza, bachela WhatsApp baza. Oui, oui. Yango to umuna ngolelo. Mutakoma chela Facebook, wala ndaka intérêt noko soza na makambo. Yebi ngote. Sko bolinga m'ouvrir, hein? Ils arrêtent sous ton diré. Donc si je comprends bien infidélité ça parce que à m'ouvrir ça sous si mutunya ça a l'intérêt. Voilà, je t'aime d'aza boy encore commence moi mon colo ba 46 ans, 47 ans, 48 ans. Kwa bi que moi c'est na au PC mbongo dada au PC ngala. Bibalo baza mbongo ebele baza ba infidèle ndenge ni eza pona ninte. Eza pona bongo te eza point wana pete okozwa ngwa ndambu e kozala mais problème eza ndini. Namde ndeko na mbala tsikolo ba awa eza manque ils ont manque à maîtrise
mobali musala so azana mbongo akomi ndumba lokwa donc posa basi yebiso yebisanga mobali malamba yeba kesoka na mbongo moi ça malamba yeba keso mobali ampiaka tout justement ceux qui azana mbongo au moment la moi sinon on dirait mbongo ana nelonge moi ne boteke masanga te donc akomi aluka oyo azongisa oyo donc son mbongo esili nde bazongela ba de base en Dieu ko pesi ko expliquer vie amo l'accès lobby ngalinga mambo promettre nga lobby te nalinga mambo promettre nga te lobby na biso boye te age toza nango na o toza nango déjà to s'organiser nango to zelaté et je connais banda na 0 1 ezo mata to ze to maman na 100 wa ko to simba kisi mi be mi so na maîtrise te partout na be ke mbe so bima po na basi oui mais mbe so na maîtrise te so ki azim bon entourage moi ke mbe mi so ba ke l'entourage que moi si ah bon ça que moi ça mninga ne ya c'est on peut passe peut-être moi si asali suki na mbongo na maintenant na mbongo na abi bo personne mbali valeur mobali na sala ke bien azo se ke boy ba duso bami ko envier mobali na yo poza ko mi bongisa même mobali na oyiba wana te tongo zwa alu surtout bimbala ba lox le quoi cameraman na biso o mo bimbala ko ba Christian o monde azala yibo ebino proche alobi fils unique o nzamba tike za motema do yepo na ye bolingo eza na motema mobali apesa mwasi motema tambola ka bon motema na sika etambola ka bonge boatete moni ser na biso lo mamu za très capté mais maloba misusu ekanga ye moko autant que par exemple mon bobo vendre place mon boye mobali o dépenser moi so dote moi ça mala ma protéger mobile né vous comprenez tant déjà mobile o dépenser plus basi misusu ba ça nini ba ko envier kaka mo nteke ba ko yo botolo pe na lobi bien mobali il faut accepter ça basi misusu na ba envier ba to libanda pourquoi bon mo linga ti libanda mpe pa libanda lengi yo moko za ko ko yo ça moi so mpe pa libanda exacte de lundi au lundi exact que jour na mois ou 2 ou 3 fois umbala moko bike non na c'est obimisi ne bozaka ki makangu obimisi moi salié ameli asali boye o sepesi moi sino em so sala ngo te o sala ngo sepesa moi sino mais ye o mo njoro sala ngo o koma o boye pona ni ko ka posa ko me ne kuna na ba mi biwana asa nango na bango na face na encourager infidélité te na lobi bas pesa parmi bato bazo pesa mibali besoin ya ko linga libanda o pesa bon faut penser à cause là infidèle na part basi na part mibali et ça peut ba camarade peut ba komisaka non le ba par rapport à point on a tout chacun nous expliquer na point moi comment encore ba camarade peut me so ba comme ça mibali ba infidèle avant d'abord on mbali donc on a ce qui camarade ya zongi on dit moi ça au kanga tu ba che kaka libanda on ko bengi ba nyinga to kutani bo so banzo mela moko ba to mela masanga so banzi na moko yeba ke mbongo etika ye sidi kaka la ni c'est comme ninga ki oko banda no kaka ko mela si okozonga donc mibalo bazalaka mibalo bazaba yo ke na baninga ko leka bako bela so muninga za mo proche amo ka bomé mwasi omo pot masampo tambo abim pecho to 25 mo pembeni sa mo bien aki bengi aye na mo nzele ne moko aye pa na camarade wana betation ke pa muninga donc pombongo sanini esila bavandi bongo infidèle mususu ute pa ba camarade mususu pe ba ndeko ngana ko linga mobali ko lobai point mobali ko linga mwasi na ye aye la présenter ou aza kitoko te aza bien te mobali aza kapaba bongsa mwasi na ye mobato yebi bato mususu mwasi a soko lingi mwasi na kaka ndazo apesa bato posa mwasi na ye linga mwasi za la bout ato vie mabe o comité ndengo lingi olingi mwasi cha kabelo sombele kabelo olingi mwasi ta pantalon la ki c'est que linga mwasi boyeboy ata za propreté propreté ba après na ngo ba la sa mutu et ceux derrière rater mais non mo bala ki saka da soko lingi na boy allez na so bala bando la sanga lata boy oza déjà bongo so lati boy na lisusu mama pona za déjà bongo ba o baza bongo so lingi alingi olingi mwasi na yo na mo iriso ba mal ba yana nga mo so raté déjà non ba oko raté ba rozongisa yo kola ta bien ba myoso bien so lingi mwasi na meto bon ke mama boy okyo ba zelo mwasi mo linga kite susu obi mbaye mususu nga na camarade mo amutu passer aussi mo mbale ba bunisa même na nzoto ya balabala mais to comprendre te mbale na ta vie des heures boya aoka mwasa kimiate omoka moso le bat c'est que ça hypocrite alors bat tu metinde kaka kuna eza show na lingane ba sabongo donc mutalingane mu so lingane mwasi atane le kwa dada atane bozo msarabu jusqu'au cause obiti
après la choix naie donc et ça ba famille monsieur comme ça va tout bon donc conseil la choix na yo te pe et comme ça bon maintenant te mi bail il faut aussi la choix na bino mi bail il faut comme ça moi sindenge olingaka ce qui ndem a touché point mo boy awa o ezate ke mobile a charge à moi 100% a donné à famille non to ba bongo te so mo que moi ko linga moi to ba na ba riche pas pauvre et ça matin et cause là pour conclure et cause là te ko conclure non te to zongela non conclure idée na juste ga idée o et cause aux moi si a ne loté au lieu à pesa au charge na ye du quel fond le canal bon comme ça là comme teka et faciliter au membélé pour à déranger à côté. OK, merci beaucoup. Ouais, merci la lundi sert et mais il faut au panzer la bisona na lina meka un peu ko aider moi mke na erreur au autolo baki par exemple ki ba camarade petam sou ba cause. Bible tel sabiso ki nzambe toyebi ke nzamba sala biso choix ya nyonso tout na mukili. Mais et la liberté mo nzamba tikela biso eza liberté ya choix. Donc ba ko c'est le choix te mo na début na boya ki no mamuna ki ba ponela non. Ba ko c'est le choix moi c'est au robalate de un an. Deuxième point zanini monde to zarabuito na ba défaut monsieur zaka par complaisance monsieur za héréditaire pardon. Vous comprenez? Tant on a vu que moi si nanga to mobile nanga ndé to zaka na temps qui fiançailles qui amitié to zaka temps ko ye ko la muninga. Vous comprenez ya ko ye bana. Na yebi que ndé ko nanga défaut moi si nanga défaut ne zaka boy. Tant on est étudié très bien. Na comprend que défaut o azanango ezaba défaut membre héréditaire. Défaut héréditaire il faut supporter. Ton ebi ke dada za na défaut moko boy na bi ke za de famille maman ba montam so za rabo to koko na ba mo za igbo to tant savon et ça défaut mo héréditaire ça dit que il faut supporter. Rose a la chance pe Simba et Rose a la chance pe et Simba te il faut supporter son amour est vrai. Maintenant vous êtes défaut mo par complaisance na bi ke dada ti ba gafa o sala ngo ezaka ke par rapport à ça entourage wana. Carrément pour na sani non longolé kan entourage na directement non mon sani. Donc, et à cause monte et ça qui est créé divorce tam surtout ni mambuya qui amitié non na boyango na zongi sino ba point na ngai ne na ndoko loba na point où ezaki est tam sous manque ya confiance hein comme exemple na ami depuis kala na Facebook to sola kaka bonjour bonsoir jour na oyeba ki aza moi ça massa na jour avant de sabiso bout mais moi sino yebse pena ki parmi ba camarades to présentant na mona sepela na je t'aime esprit na ngani simba na ye mais supposons que moi ça za kuna de makango ngana yebi abeti moko bino ba ouais na yebi za ke fidèle na yebi abeti moko comprendre mais moi ngam na salo baki de 35 atina se bazaka boye kaka mal to luka na comme tanda muna so bosa na ba 40 pe baza bongo ba 40 ba e bon tonton ba bibe mo mi benga bongo ba e bon tonton ba tonton des problèmes na ko condamner gravité par rapport que to luka nanu na ko za na relation donc so luka faut en infidèle non na relation na dada naza pe libre na ko ke pe place mususu ko Simba comprendre ceux qui na bali déjà ceux qui na bali déjà et ngape na conseiller qui na encourager qui était ce que supposons que moi si musoye abombi moi si mususu na ngam na protéger moi si mais alinga créer trouble moi boye abeta moi si na miso bato moi si na longoli ya kinda ku ndenge kana longola ki ngape na kina si ba so ça la bien mobile bena fanja moni basi bazo swanela bazo bundela pose infidèle mobile mabe makasi ngaso zeina sona na bunde zo Simba ki so be liboma supposons siko na kana ki masa ki ya sisna moi na benganga moi na ngaza moi no da ki ndaki asilika kansika ki moi ne to ki olala nae finga moi ne tinda ba voice moi ne tinda ba voice no yoka penda bono kana mawa ça dit ça nini manque ya nini ya maîtrise na ya confiance pour na yamona ka ki ne moi ne ya ndolo ba ki na sepela na jetem ko bima pena jetem ozomona eloko bima biso mibali misusu eza yango wana toza na ba maîtrise te to ba ko sala choix ba sala on a sentiment te ba sala on a candidaté ba sala on a sengoté répéter pour fia na za mbongo ebele opesa nga mitu ko opesa nga bambongo to fi wana za mabe aza propreté te o pour fia na za propreté yo so lingi mutu na yo komisa ndenge oyo lingi ozomona parce que ba problème ya infidélité bandi na ngole loti e ba okala Sarah qui est bota na maman et ça fait infidélité donc Sarah propos infidélité ba ko on a biso ba qui peka ben infidélité ko on a biso ça na basi misata et ça non ka infidélité banda kala mais ya lelo ya
non, oyo pena et wana pena photo ça il a aussi j'ai pena Nancy aux a raison bolingo ya lelo ya ba réseaux sociaux atoka ngana ba ton ko la Nancy o kaka je chéri na wana moi ba chéri ton ba mon scolaire o kaka abimana fi mo oyebi no oyebi po yebe peut-être faut abotanga école moko to mais lelo ba ko na Facebook oyo na vitesse oyo au moins il faut y bakamba donc pour moi nga pena nazaka contre mibalo ba infidèle nazaka pena contre parce que mibali tombe za ba infidèle et blessera biso bonyoko la biso on ba ke le mot a biso pe to ana mitema nde bino bwa mitema donc ce bon reconnaîtra que biso pe basi to za na mitema nde ti bino ko sa biso te parce que mobali so amoni ataba ebisi eke ba mona dada na coin mobali ko be na mtu mais biso basi oyoka pe nata mususu mobali na sali bêtise boy aussi porter mobali sali bêtise boy aussi porter asali bêtise boy aussi porter pour nité akoloba te cette fois-ci je dois stopper na infidélité et on moni ezaki thème na biso to sepele lelo to solo la ngo poto ba fama vraie cause il y a infidélité eza wapi loko ezelo ko banda kala ezo continuer mais il faut qu'on capte moyen ya ko katakata moyen hémorragie wana mukie pour maladies ebelé ba maladie sexuellement transmissible ba démon ba esprit sexe mais maman belé na vie ya muto moi vraiment je suis contre bato bazaraba infidèle na éviter par rapport à sujet parce que tozo ke déjà na souka et lo nyonyo ko lo bana bato nyonso ba jui nan temps au tala biso malgré des beza qui makasi nansia lo ba maman journaliste ayeli biso baraka awa RTG awa ayeli nouvelle tendance awa aya ki bena na kanda tena ya infidélité na éviter lo ni ne ko mele mikolo yo okolo bala bato ba biso. Ouais, merci vraiment. Donc, il t'aime ça qui te coûte dans le bien à débit. Et comme conseil, on a coupé sa bateau, on a contre un bateau, ça la choix te bango qui va ser la bango choix. On comprend. Qui nzambe mo ratiki la biso liberté, non répéter liberté à choix. Donc, bah conseil le choix te pour Bible le bien biso, c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. C'est-à-dire quoi ça ngate qui va couple ou ezaka qui bon. Passage. Voilà. Quand Bible trouve une bonne femme, c'est qu'il est mauvaise. Si bazali mais siko yango nzambe ami sundola ki charge wana boyke lelo soki couple dada eza bien te dada olela ke nzambe pesanga mobali ya mabebwe nzambe imo ami tsukola maboko place na do eza choix na yo moko ya mona tikela absolu heureusement non non on appelle c'est exemple ezaka exemple exemple neti j'étais mo lelo na marambo bulingo par exemple na souffrir donc moi na condamner nzambe zate nzambe tala moi so tindela nga mabe non nzambe tikela nga liberté au sala choix na nga donc muta ko sala nga ku choix te pour nzambe mo tikela biso liberté maman na ko sala choix malam te papa na pas ko sala choix malam tout te bande ko sala choix te zana confiance na yo moko et puis deuxième point bande ko obozaka na maîtrise te ça dit na bolingo tant to lingani eloko lekaka eloko gardaka biso ko leka confiance ezate poto umbela na bolingo moni biso lo to na ba chance te ngameka osola tuna ba père na biso ba mère bazwa chance na tuna randeni bo vandi tant 50 ans mariage bo vanda rabi mais boyo kaka sentiment moko nini salaka ça a confiance dans nous local bosono ezakana mutu ya nanu ça dit tant amour eza vrai confiance père mningeza o kanisele no mabete biso lelo komaka ki mambo no tope exemple là dada so bimi boye ah so na atana tena na pasteur na na stati problème on comprend au monde parce que so na confiance en mninga donc na olinga teke na kanisele no mabe et puis so pe na maîtrise quel que soit problème au monde on na relation o lelo ba batu soupe maîtrise quel que soit problème que vous en ayez ni le qui dialogue exacté navi et le qui dialogue exacté ce problème est entre une maman vendre sa maman bo solo là besoin compromis est bien s'il faut qu'on s'excuser sur comprendre que vous en a faute ils ont pardon babi le pardon libère tu vois ça dit que si on a une faute moi on a senti que ngana les mninga tout na dérangé na blessé na ça mieux placé au sein pardon au moins que pardon est libéré on senti que mninga a permis quand même mais surtout même ka bolingo na orgueil na ki danger ki titre ki combo o ke ngana sala boy ngana za danger boy o ngana sala ka boy o ngane na tambola ka boy carrément o évoluer to banda mona kaka ben fidélité na vie non donc conseil pene mtu na ko pesa bandeko vraiment ya ngwana bandeko na biso mibali tous en maîtrise quoi donc ok merci beaucoup c'était je t'aime ce que tu as à côté à Nancy maman Malouba VIP maman Malouba yo point de vue des amis merci dada donc pour nangai donc on koloba eloko ko longola koto ko diminuer to infidélité mobali bala mwasi olingaka mwasi bala mbala olingo mwasi olinga mutu o supporter ma bene na niveau moko
la facilité à changer. Infidélité, ça la passe. Si babenga bakangi ba moni mutu non ato lobi te tu so ba teti boy. Ato lobi na auto beti no kara po no tu na tenga te mana so na ozota na te me ba AVC ya pemba ngona ba vie po na mambo ko bomba mamtema. Donc so kute na moi so linga mingi. Obali moi so lingaka. Eza moi passe. Pour ma infidélité ya. Moi si personne bali mo bali wa lingaka. Et ça peut moi passer pour fidélité et il y a quelque chose de moi ça c'est question de balle donc tout ça les efforts il y a bala mi bala to lingara il y a muto o lingi donc et sunga biso to kuta na ba ku anate donc la pesi conseil na basi ba ça ba besoin mi bala na bango ça o mde mbali na lingara po abi mara libanda pété po baso libanda moi mbebele be ba moko yeba moi mingi o sala ke ba kangara mi bali donc faut za la yo ozaki libanda ndo ozaki kote na pe na ndako. Donc, comportement que change comme il y a moi ça liba la même façon na yo ça là que mbal no ACP la rappel merci na baton so bola na biso merci na Marquis tu sais vina Suisse donc vient en Haï merci beaucoup na so sala ka Saddam Dickens na Lyon sans oublier merveille ma sombo moté ma Chris Domingo na Rennes na moni mon vieux Ismaël Tim bababi parisien wa tonga félicitations na vieux mon vieux Mosika Sika liba Mosika babi mission so kiti poto donc faut bête na liba Mosika na mon vieux nangai Lucien de Mingongo hein babi mission solo mission kala sans oublier Koblack Nixon ba mbote na yo Judith Basele bon la potatongo sans oublier Chris Domingo bambote non merci na binyo so balandi ya Dada International boza toujours branché ce côté na chaîne yo te promettre bien que dans nos ala wana raka so dada benga dans nos ala na pona ba si je to meka un peu ko kolisaka makanisa to ba génération lelo eza fouti non bat baza mi tout ba raisonner bien le roi biso bazali donc merci beaucoup vous a toujours branché. Merci beaucoup n'avez quelques dédicaces na yo na bato ba suite en ouais, merci vraiment. Na salué Venanga fondé Kabia de Switzerland. Merci à toi, na Venanga Jiska Moulumba. Bon retour au pays, ça dit Vaza déjà. Merci à toi, na Venanga Junior pour tout. Merci à toi, na Junior Mundele Nzakomba Dizamboka Papa Social, Cordon, Babi Makambu, Lorraine Mido Losamba Gou. Pourquoi pas na Lorette Compressor, Renate Kapaya, Sa Majesté. Moi, c'est Bacha Mwamba. Merci à toi. Et na Kardashash de Paris Mobimba, et la Moni. Et mère Charlie Mituta Jasuka et Namoni et Trésor la Tortue vous avez vraiment belé na pesibino tout bambote quoi donc merci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Le plaisir était pour moi de recevoir pour vous l'artiste et comédien Je t'aime et puis ma consoeur Nancy Basili autour temps pour partager sujet oyo na cause il y a infidélité il y a mibali bo qui point de vie à mort ndenga lobi bo qui pendenge ba intervenir donc moyen ba qui ça appelle au longola ezate bozala toujours branché na Dada International TV vous ne serez jamais dessus to bandoyaka na ba idée à sika ba opinion à sika merci à ma fille Grada Silva la cadette de la presse et ma fille tu me manques beaucoup merci à Diemundir le coordonnateur de cette émission merci à Christian Libandi derrière la caméra pour le zoomage merci à Guy Moki merci à tous les abonnés de Dada International TV. Restez toujours branchés. Vous ne serez plus jamais dessus. Numéro Zana. Opa Mouna Zana CG. Toi Mouna Zana remarque. Toi Zana Monique Yé. Azana Elo Kwakoki Koba Kisa. Na Obiso Tolo. Bito Alongola. Kobenga, je suis toujours là 24 sur 24 dans les réseaux sociaux. Beau s'abonner. Bagag na bino ezali, émission moderne na modèle ezali. Bientôt là tozo banda na ba film donc vous allez toujours wana. Merci à René Kabase de Bruxelles et à René Kabase. L'état maman chérie mais top kilambo commence à zanga génération. Bon séjour à Kinshasa. Tous mes enfants va aussi Bruxelles baza. Awa félicitations à Dani à Tamboué, bébé Geoffrey Tamboué, Céleste Tamboué, Béni et Levi Tamboué bazana katakin ba nanga na lingi bino mingi na za maman banebile merci na bino nyonso continuer toujours copier sa biso confiance c'était là moi votre humble servante Dada International la réserve de la presse la préférée de quelqu'un maman mokondi ça qui a mbongo lia ma mukolo moko te vous allez toujours branché dans Dada International. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro de cette émission. Bye.